De Combote. La charité commence par soi-même. Honorable Mike Mukeba Yende. Omoni honorable Mike Mukeba aza honorable mo photo PC coup de chapeau. Place de façon que tu sais même dans gouvernement tu sais ni Mabougoumense a la citation mais si siko Mabougoumense a ta citation a ata kota la te to lela mbala ba mama basala nyons tout mais esi mbate chance mutu moko aoki moko lela na biso honorable na biso o ya nini ya auto voter ya député provincial ya Lingwala nde honorable Mike Mukeba nde aoki kota la moi biso. Omoni musala oyo penza po mutu moko acha loboko ezala epe moi pasi honorable ku propre fort na ye so bongo te penza ma trop oyo zo senga penza musala mo il faut gouvernement aya kotala biso a on est honorable déjà a mutu mo mutema malamu déjà est-ce que musala de chez bandi musala bandité mais na propre fort là ne bon wana pa akoka ne pe ko salisa ta bandi ko mais atali attaque molobeli ya Lingwala souci na biso bana Lingwala ne habiter moi ba jeune na pensa na plus mingi te ozwata o de façon que esa ka ne fils que et di atabino gosalata pour de façon que maman ele kanata mo muke mais makambo wana mususu to yeba ndeni totala na mikolo o ezo ya kaka mikolo. Merci. Mbote papa. Oui. Oui. Bon, biso pour la biso eza bien. Asali on a propre effort na yé. Mais effort na yé moro personnel en kokate parce que la réalité eza place oyo. Ezo senga vraiment poche ya motuté parce que oui akobimisa na mbongo na yé na bonne foi na yé. Mais il faut bacha poids. O eza musala eleta papa. Basala eloko yo kala. Belge sala ngo ezala rapo na moi petit peuple o ezala mais lelo babita ba komi belé. Tellement ba komi belé mai et comme t'as la place en bien vraiment. T'as là. Comment est-ce que les gens va revivre dans ma condition boy? Non. L'état a tchama beaucoup. Atala. Yo honorable oui, azawana honorable Mukebai azawana po tout moi achabiso moi pour oui mais bango bakuta na bango il faut aloba par rapport à la réalité ya za mona ya mabele papa ba ko vivre boy au vivre ndeni donc ba meka ko supprimer système o ya kala ba bimisa yango na libanda kende tina kato yango nde biso to zango pour ça vraiment surtout ça. Merci mon frère. Bonjour. Bonjour Ndeko. Tout le monde bino awa to ko yeba ato na veni awa to za na commune ya Lingwala la direction des amoureux entre avenue Mbomu, Pagna, na Luisa. Et l'on est passé à tout le monde avenue Poto, avenue Maï, trop de saleté, babidon, tout éviter. Kaka ndebe moni wana nzela koto yo soki mbule beti bandeko batungi msaka mingi par rapport à ba terrasser. Terrasser ba maison tonda, faire tout ça la moi salongo, plutôt curé ba terrasser quoi. Fait tout curé, plutôt ça la moi salongo ma propriété, pour ça la question qui mbule beti, bandeko baza suna koko sauter na ba problème par rapport à main ndenge tonda. Est-ce que quelqu'un est besoin de rebondir pour ça terrasser tous les après vous bongisi mbula sur les zones non sont il fallait que tout banana nous a coupé ça merci longo nyamingi na honorable Mike Mukeba Nkoso moko ya biso ya Lingwala yende na ba moyen na propre amoni biso ba Lingwala tout ça ko souffrir na ba Mike Tonda ba malaria ponyo so ezo provoquer ba malaria ba typhoïde bandeko baso bela tout ça là yango mwana mboka Mike Mukeba Nkoso honorable élu ya ba Lingwala yango akokaki ko tika la boyete
akanisi bana lingwala na ba moyen na ye propre yango apesi ba moyen ya ba ndeko nde bozo mona wa ba sala musala na volonté puis na ba moyen propre ya honorable Mike Mukeba Nkoso. Tebi aux assistants na ye tokoloba seki toloba mona mboka Mike Mukeba na charge azwaki ya bana lingwala akomi kokisa ndambo apoyi ke ezala ke koto mona simba kiti abandi koluka charge. Mwana mboka Mike Mukeba Nkoso avant ba élection azara na bana lingwala. Après ba élection azara na bana lingwala. Toujours na lingwala. Yaza te lokola ba candidat misusu au gagner comme na ma campagne comme na pigeon comme na non a gagné l'élection à souvent na lingwala. Non, non, ce que qui a fallu longwa. Falunga banakala. Ce que qui a fallu qui m'a peuple, qui m'a banakala. Mais honorable élection sili azaka kana peuple. Azala bongo pe azokoba na misala. Azokoba na misala. Non, non, non. Moi la mboka apesa ki biso promesse ya kozala na biso na lingwala. Akozala na biso na lingwala. Tozotalela ye pe azokokisa yango. Azaka kana biso toujours proximité na peuple na ye. Yango moni problème ezui biso aye à intervenir rapidement. Batebele bazolanda na 3W Congo France okoyebisa bato nini okobisa pe mwana mboka nini ye mwa mustanga hôtel CPN na koloba na kaka na honorable Mike Mukeba akoba na bolingo azalango pona ba peuple congolais atikate a continuer bike ba moyens muke mais a continuer nzamba okoba ko pambola ye puis asala mingi pona ba congolais. C'est un peu ça, merci. Mbote ndeko. Honorable Mike Mukeba Nkoso aza bien portant. Aza bien. Honorable Mike Mukeba ya banda musala dès le jour où bapokamakaye. Abanda musala bandakala. Abanda musala bandakala ya à travers chaque jour. Ya pe maraté ya zelumbe. Te non, ils ont l'impaté. C'est ça qu'on l'aime pas, mais honorable qui m'a lingwala. Atikala qui m'a lingwala te. Avant d'arriver na lingwala, attendre la biso makolo, to melaka la ye, to lera la ye, to vanda na kimia. Ya qui m'a ba lingwala te. To bande ko baza retourna bango. Problème est ba lingwala wa. To moni mutute. Ba ba ki ko kosa bango wana, ba bomba ki be ticket na bango, ba oh biso ba na lingwala, oh boye boye. To moni moko te, mais problème ça wa ya ba na lingwala. To moni ka mutu mbonko na ba moyen ya ye moko. Mwana mboka honorable Mike Mukeba Nkoso. A tous ans la commune ya Lingwala, la direction des amoureux entre avenue Pagna, lui ça na Mbomu. Problème ezala ki ya ba terrassé. Ba terrassé na ba venir comme boucher. Puis la direction la terrassé comme boucher. Yango mwana mboka Mike Mukeba bala quartier balela ki mingi. Ke mai zo côté la biso na bandaku avenue zotonda, tozobela ba malaria, ba typhoïde. Yango mwana mboka akokaki kotika bango bongo te a partager passe na bango yanga pesi ba moyen na ye propre na bandeko bazala bazosala musala ma moyen muke ma motivation pour to koba na kosala musala pour te lingwala na biso ekoma propre. Objectif mingi pona ne ya liboso na 2019 pona lingwala. Pour l'instant mwana mboka ayambaka batu nyonso aza wana pona kopesa ba solution na ba problème ya bana nyonso ya lingwala. Ba nyonso ya lingwala ya suka na lingwala te ya za partout eza ozamo na lingwala ozamo na Gombe ozamo na Changu oui pona lingwala to bandina na assainissement ko bongisa ba terrasse ko sala ba salongo yango zomo na bandeko awa l'autre zawa demain après demain to za suna quartier msusu to benga bino boya komona po mwana mboka to vota ki était pas que na miki ya poto ko laka ba shawarma ko lala ba pongi. Non, bozo abilili bomba après 5 ans brouilla le bagage non béni le bagage mamba solo. Vous comprenez? C'est un peu ça. Mingi pour la jeune ya lingwala honorable Mike Mukeba abandaki na nous mobiliser bilenge. Honorable azobanda bientôt là ba formation. Alors ça lisa ba formation pour la bande ko na biso bilingi ya lingwala oyo basala ba occupation te azobanda ba formation kalate tout ça ba formation ya croix rouge tout la ki sa bande ko métier wa ça moi touche na kosala ba peinture ba couleur tout ça là menuiserie et belé donc abongisi ba formation pour la bilingi ya lingwala donc c'est un peu ça.
Sur ce point-là, tu as dit que bilingue. Tu approches qui bango, tu as dit que côté à bango, que la kisa bango ma bé loko wana. Tu as dit côté à bango, bazo qui matéya, ba prometa qui honorable, que ba kotika qui passion. On peut savoir une formation, na si ma formation, on reçoit musala, on comment se prendre en charge. Yango wana tikanisa mo na mboka mai kumkeba. Yanga pe na tundi numéro tundi. Merci.